Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire à femme africaine, pièce contre pièce, Namasolo Mapangu, et Namasolo Mapangu, Nakatampasa, Nasir Bomoni, et Sikatozali, Bomoni déjà, environnement Néango, on est environnement, donc Tozali non loin, na Macadam, il y a terre jaune. Tozali non loin, na Macadam à terre jaune, Bomoni, route principale, Ndeka Tolobara Mutuka, Tina, porte à l'Opango. Bomoni binomoko on est environnement il y a pas ça bozomo na ba poto ya courant donc courant ezali ma ezali toza non loin bomoni route principale eza liboso na sima bomoni binomoko ndenge ezaleleli ndenge caméra balance image azongi lisusu lopango ebandi na sima nanga na coin ya mire o bozomo na wana. Donc ils ont le pont moko ya coin, ils ont le pont moko ezali na principal et bandi juste esika miroane ezali. Donc za wana esika bandeli mon caméra bendu manche et continuer et yeboye et kosuka geste esika portail et soukeli esika bordure ya portail et soukeli et esika suki tozokota na kati pour tobeta masolo ndenge ke ezala na kati la personnalité donc zala branché zala concentré zala scotché et zala collé musala ebandi déjà. Oui toza na kati déjà ya lopango toza na kati ya lopango bomoni bino moko lopango ndenge ezali tobi lopango eza clôturé lopango eza clôturé eza lopango monene eza na bandako bomoni eza liboso. Ils ont quoi, deux chambres salon, donc ils ont trois portes, il y a deux chambres salon, oyo bafutaka $80 par porte. Donc bafutaka $80 par porte, sur ozui awa directement au bandi kozwa mbala moko $80 awa pompa mai eza na kati ya lopango. Le pompe à maïs na kata lopango na lopango bomoni ezo mesure 15 mètres sur 24 ndenge tozo tambola wana ezaki porte liboso oyo ezali porte ya mibale bomoni pe mutuka eza na kata lopango donc mutuka eza na facilité ya kokota oza na facilité ya ko garder 3 4 5 voitures na kata lopango oyo po eza munene eza pe mulai. Donc babi ezali ko mesurer 15 mètres sur 24. Na trois portes, il y a deux chambres salon. Au batu bafutaka $80 par porte. $80 par porte. Bomoni lopango ndenge ezali. Oni lopango ndenge ezaleli ba voisin pe na mopandi. Bango wana kuna. Moni ba voisin batongi pena eloko moko ya bien ya likolo ba voisin bazali misusu pe bazotonga donc eza lopango moko eza na kati ya principal eza mana principal a sorozui ozala jamais de cité occupé kobongisa otie ba maison na yo na liboso tie ba maison na liboso ozongisi bandako na kati donc oza na facilité ya kobongisa yango na ndengo lingi parce que eza lopango moko eza na principal do lopango moko eza na principal pompa mai yango yo bomoni
ezotangisa pe mai, donc mai ezobima pompa mai yango wana lopango yango wana. Donc bomoni bino moko ndenge lopango ezaleli, lopango eza monene. Totuni tolobi toyeba tosololaka ndenge tosololaka c'est combien na ba prix balobi batiango 50 000 à discuter, 50 000 à discuter. Babeza likambo lisolo ya mosombi na moteki, deza likambo lisolo yo beta noka lisolo ya kobeta lisolo ka ndenge ezalaka babia obeta lisolo ezara lisolo nde na lobara lisolo lembo bolingo lisolo elembo ya boyokani. Donc na kati ya lisolo nde tokoyeba kobongisa, na kati ya lisolo nde tokoyeba kosolo, nde tokoyeba kobongisa, nde tokoyeba ndenge nini tosengeli tosala wana eza na kati ya lisolo babi avec 50 000. Bomoni bino moko ndenge ezaleleli bozomona dotobi eza vraiment na principal, eza na principal ba voisin bazali de part et d'autre, donc na ba surface nyonso na ngambo kuna kuna ba voisin bazali. Donc awa eza lopango moko penza ya coin babiso zuya ozano décider oza décider ndeka to bana kati ya la personnalité TV et bazala jamais déci na kati ya la personnalité TV tolobara bawela bazanga te mais bawela bazwa, donc bawela bazwa basala malembe malemba caméléon barata. Donc wela c'est le temps babi avec 50 000 obeti masolo ozu lopango oyo ndenge bomoni eza non loin na makadam ya terre jaune. Donc mosika te ate mokedo eza pene pene na makadam ya terre jaune bomoni bino moko babi 50 000 à discuter ya kobeta masolo biso tozawana kara ndenge tomesana kozela bino na kati ya la personnalité TV tobi tozela bino maboko kufungwama ya kobeta masolo nde tobaka on est ensemble, il y a pas de souci, on est ensemble, il y a pas de souci. Yaka vraiment beta masolo tozo zela yo tozo zela bino maboko ya kofongwa mapenza tozo zela bino to bisala ndenge to salaka benga biso na numéro ezali na ba écran na yo to na poste téléviseur na yo. En tout cas toza wana okozwa biso mosala ekosalema kitoko kaka ndenge mesana kosala kitoko tinati na kati ya la personnalité TV. Donc on est ensemble, il y a pas de souci. Ah oui, ça continue sur la personnalité TV. Donc, toujours continuer à Isali, deuxième parcelle. Donc, toujours continuer, Kusala Mosala, Karandenge, Tosalaka. Bomoni binomoko environnement ndenge zali toza toujours na kati mpasa bomoni environnement ndenge zaleli ndenge ingénieur Israël Noso Pro azobendela bino image ya ndenge environnement ezaleli wana environnement ya mpasa ya terre jaune bomoni binomoko eza na babalabala minene mutuka eza na facilité ya kokota penza tina ti ekotiti na kati ya lopango karandenge bozali komona do awa eza nango non clôturé tozo kota directement to kota toma to bandi plutôt esika bandeli esika panier wana bomoni ezali esika yango ekaboli pena mur wana ezali ekaboli biso na ba voisin yango ekei et que juste ti na suka esika bakol wana ezali to ba fleur wana ezali esukeli wana esika obomoni wana eza esika yango esuki epuis tozokota na kati mpona koluka kobeta masolo kaka ndenge ezalaka na kati ya la personnalité TV. Donc bozala branché bozala collé bozala scotché po toza dia na kati kaka po lopango ezali non clôturé. Donc lopango yango yo toza dia na kati toza ba nzete ya manga o ezaka soe mutasombi ako bénéficier na nzeta manga nzeta mbila mutosoka sombi ako bénéficier. Donc lopango yango yo pena toza na kati déjà
toza kati ya lupango ezali na bandako wana bomoni ya ba chambre salon lupango eza wana lupango ezali ko mesurer 12 mètres sur 30 yango wana 12 mètres sur 30 na bandako bomoni wana ya chambre salon donc lupango eza munene eza na espace okotonga ndenge olingi bomoni voisin ndenge atonga bomoni bino moko wana eza ba voisin toujours eza ba voisin mosusu pe ye yo azotonga moni bino moko azotonga déjà et na part na ye donc courant ezali mai ezali bato bazotonga bato bazosomba bazotonga alopango yango do lopango eza munene tozotambola po bodeklaraki bozotambola te bozolakisa biso kaka esika moko donc yango oyo tozotambola mpona kolakisa bino nde kana lobara ba appel ba commentaire ba dire na bino yango esalaka ke to améliorer toujours mosala esika tobungaki tozonga na nzela donc tozo continuer kotambola ndenge tobi ezali 12 mètres sur 30 lopango eza mulai eza bandako mibale ya ba chambre salon yango wana obozomona o ezali boso na bino do ezali deux portes deux chambres salon plutôt eza deux chambres salon donc deux chambres salon omoni bino moko donc bakolo na yango bazali sur place tozotambola ndenge tobi eza 12 mètres sur 30 donc eza molai yango oyo tozali kotambola wana bomoni ba voisin bazotonga toujours bazotonga penza biso tozaka ana kati bomoni bino moko donc espace vide ezali munene na liboso espace vide ezali na mopanzi pe espace vide ezali parce que ndako batongi yango penza na katikati batongi ndako yango penza bandako batongi yango na katikati espace vide yango oyo ezali omoni lopango ndenge ezali eza monene balobi lopango ezo mesurer 12 mètres sur 30 eza penza monene ebongo totuni toyeba awa masolo eza ndenge nini babi bango awa 55 000 à discuter ndenge bomoneli na terrain o babi na lopango oyo na ndako babi 55 000 à discuter 55 000 obeti masolo eza non loin na makadam ya terre jaune voisin mosusu ye wana balobi 55 000 beti masolo wana eza toujours lopango eza na banzete ebele banzeta paipai banzeta mbila banzeta manga eza na babilanga donc lopango eza penza munene ka ndenge bozali komona ndenge bozomonela lopango ezali wana totamboli tolakisi bino ndenge tolobi balobi 55 000 à discuter babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki likambo ya lisolo ya mosombi na moteki babi kobanga prite ya kobeta masolo lisolo ezali so babi a débattre c'est que lisolo ezali donc biso tozozela bino kaka tozozela bino ndenge tomesana kozela bino na kati ya Kinshasa boya kotonga en tout cas boya kotonga bokota na kati ya idée ya Kinshasa donc Kinshasa ezonga vraiment kin la belle ndenge ezalaka kala tango bino bozoya bozotonga yango nde ezosala ke Kinshasa ezonga na kitoko na yango na lolenge ezalaka kala
parce que les lobato ah kine beba non kine beba te kine et bebaka mais avec les temps ndenge bato bazotonga bato bazouta libanda mboka bozotonga bana kine pe bango moko bazotonga en tout cas Kinshasa ezobonga ezokoma la belle donc boya to simba nakama maboko na maboko to débattre ba parcelle to débattre ba terrain vide pour to tonga Kinshasa donc tozozela bino ensemble il y a pas de souci. Toujours continuer et tinati karandenge tulobara donc mosala toujours continuer environnement yango yo toza toujours na kati ya mpasa awa ezali 3e en place toza toujours na kati ya mpasa bomoni bino moko bato ndenge batongi ndenge batonga bomoni aveni yango ndenge ezaleli donc ezali na bandaku ya bien eza bato batonga environnement yango wana ba voisin bango wana na lopango ebandi juste place oyo place col oyo ezaleli ebandi awa donc yango ebandi awa ezo continuer ekei yango ekei isuki juste awa donc ezali et 10 mètres sur 22 isukeli awa tozokota na kati tobeta masolo po ezali non clôturé tokota tobeta masolo donc mutuka eza na facilité ya kokoma na kati ya lopango mutuka eza na facilité ya kokota donc tokoti toza na kati lopango yango oyo ndako yango oyo donc ezali 2 mètres sur 22 eza na ndako ya 3 chambres et salon au bomoni liboso les a 10 mètres sur 22 ndenge bozomona na image ndenge ingénieur azobenda yango wana donc ndenge ingénieur azobenda ndako au bomona liboso na bino ezali 3 chambres et salon. On a 3 chambres et salon. Ndako bomona do lopango zo mesurer 10 mètres sur 22. Je mesurer 10 mètres sur 22. Ba voisin bango wana. Ba voisin bazali tobi que ba voisin batongi bomoni bino moko environnement ya lopango ngo bomoni environnement ya avenue ndenge ezaleli bomoni lopango pe ndenge ezali eza na ndako yango wana donc ndako 3 chambre et salon ndako 3 chambre et salon ndako 3 chambre et salon donc totambola toza na nsima tozotambola toza juste nsima ndako eza mpe na toilette batonga na toilette na douche wana eza nsima ndako tozongi tozozonga ezali na studio mpe mopanzi balobi na 15 mètres sur 22 batie yango 15 000 à discuter babi eza likambo lisolo ya mosombi na moteki babi 15 000 donc mokolo nango azali dans le besoin
ndako yango wana ndenge bomona donc eza ndako pe ya sika eza ndako ya sika eza ndako ya sika eza ndako ya kala te ka ndenge ezalaka na kine osombi otongi oteki ndenge moko pe oyo ezali kosalamela donc basombaki bazoteka yango mpona mwa baproblème papa aza na mwa problème moko yango esengi ke batia yango à vente bateka yango babi 15 000 ndenge bomoni yango wana 15 000 à discuter donc 15 000 à discuter 15 000 obeti masolo babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki babi beta lisolo e wela babi beta masolo kande tolobi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki yaka beta masolo ozala jamais desi na kati ya la personnalité TV donc mosala ezosalema kitoko en tout cas eyum toza na besoin ya lopango oza na besoin ya lopango ozali na 12 000 babi ya kobeta masolo babi beta masolo en tout cas ozala jamais desi babi 15 000 à discuter nayebi ke moto aza na 12 000 azwa place oyo na facilité ya obeta masolo on est ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, beta masolo, zala branché, zala colleux, zala scotch, na kata la personnalité TV, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci trop Nabandeko Balanti à la personnalité TV, merci Nababoni Nabiso Nyonso et merci Naba membre ya soutien il y a la personnalité TV, merci na Ambisi Bazabaka na mo général John Kimbambu Badiva Wesudia Givwa Mama Boko Bank na Catalan Don City sans oublier Arlette Matoko Liswa Nzambe Tobo Sani Pete Bongo Mama Doris Lema Fumuna Gaz il y a la personnalité TV, merci à Trona ingénieur Israël Noso Pro azalaki wana na sima caméra pour Ruben de la Bino bay manger ya kitoko balopango kitoko obomoni na mokolo ya lelo en tout cas merci na bino nyonso beaucoup bakozala branché colle scotch et na kata la personnalité TV car ndena lobaka on ensemble il y a pas de souci donc tina timo sala biso toko sala yango ngana bino to monani na mikolo ezali koya bye bye.